l'équipe était pendant le côté la roi Pelé Mamou. Non. Roi c'est roi, Liverpool c'est Liverpool. Wera JB c'est JB, Blaise c'est Blaise Boula. Tata Mobi, Tata Mobi. Mais il y a la musique congolaise. Comme il se doit et comme ça va. Donc, awa, Koboulé te koutouke non, ba wenge, ba to sangana rebelete. Deli ça explique une histoire vraie to yebi. Histoire fait ce que ba wenge. Déjà expliqué yo. Bien sûr, mon awa, ça se voilà. Blaise à lobby. On lobby dans stade. Wenge et banda na masolo ya wenge. Musique baleki oyo bino bolaki sanzela to ba jibe balaki sanzela ba mona par exemple moi assis que ba kulutu ka bakabwana basalaka bo basala mais quand même ba yeko sangana po il fallait ça la bien ya ko sangisa batu nyonso tu ba bengi wenge tu wa boy yango eza mutama be na to soutenir yango wenge beta et ça la plein musique mata et que liboso c'est pour la musique congolaise la gloire de la musique congolaise ndenge UNESCO so biso de matériel patrimoine pardon je comprends donc voilà donc patrimoine immatériel donc rumba congolaise est content wenge mundele ko msa mundele teke sud-africain mo retourna ye wenge bandi wa ba soke wenge banda tangete wa soke wenge bandi na mulolo mais c'est ça l'histoire ce que tu comprends to luko bané to boya net mais pour le lo mulolo wana ezala ke wenge bandi na mulolo mais il y avait une soubasma là dedans oui c'est là que non pour pas ça na mulolo wana bima yo tanga people là ah to solo bela oui tumba mais faut na tumba pe ez appelle logique ça bon ma solo me gomo te ka tumba ba mo kapo ya nzambe non masumu le katindi ba to ba yokate ah ben le gars Abraham après ma compagne yesu wana basololi adame abina ko bomanga solo gomo sans tango eza wana tu aller makaba aller makaba mission la mutuna ye nimda lobby moi aussi j'étais surpris de voir ça à la télé émission à B1 dans la vandi na monia balbende boy ngabe dimanche atali kande batunyo to yoki est-ce que biso to benga makaba to be batuma benga makaba mais c'est makaba qui l'a dit abike ngai na roi Pelé to benga to benga la souvent c'est na habite so ya qui sur la poto là ouais bana ko benga la bango mais ya le binenengo wala yango na so ngila kaka donc ils avaient idée la bango bazui so pas bazui ba idée la contre roi ngabe na ina nga ouais tete ngwana ngate ngala chrétien Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na. Mwana bendana idéologique mushipa papa le métier parti dit nekero votre papa mon appelé là-bas salut à toutes et à tous chers fidèles internautes bienvenue dans votre chaîne Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba ZM le général de la presse internationale bo batira ngama papa SKK di balobi bala papa SKK tout botel ma bola muka ya bino yango tumba bandi balobi tumba bandi ngaye elenge tumba yango etelenga tije ngaye elenga tije yango yo bokopali ke tozala rond-point molar esika masolo ya tumba banda sport ya tumba TV officiel banda awa na rond-point oyo kosila nango mbala moko journaliste liboso oyo atia tige oyo filma awa eza ngai soki bokoti na tumba TV officiel sport bokomona na sala yango awa vraiment merci beaucoup na bato bosala confiance tozala na rond-point molar derrière moi c'est-à-dire presque à Savubu ekei ti magasin c'est bana bandal koto tout bandal Oasis ya ngwana bomona Oasis na ngwana na sima nga Shoprite okei ba bandal chibango et tout boye
droite na ngai avenue de la Libération ex 24 novembre oyo mati boye bayi pene keye bamatadiki bala boye soto kiti boye kaka yango continue ti koti bagombe kuna katisi kuna ba collège Boboto. Vraiment merci beaucoup na batutu boza toujours comme ça la confiance na Tumba TV officiel balobi jour J-1 jour J-1 pour na wenge 4x4 babeta mobange na concert na stade de Martyr. Est-ce que concert on ko simba na za na méchant na koloba prendule na kotia tiche na kotumba pena prendule na kotumba jibe na kotumba wera na kotumba bango nyonso to aprendule to zela ndenge ba kosala fouafou na stade bakosala fouafou na stade parce que wenga ngoli sola wenge yango ndenge bato ba comprendre ti wenge oh non réconciliation ba misu bazate voilà réconciliation quand vous parlez de la réconciliation mais il y a d'autres oh ba ça ba wenge man oh ba participant na ba wenge ba tia ba pierre na ba wenge bazate ndeza na ngolo mo ya coterie cop mo ya jibem piana aluki atali ke non a proposé ngo esika moko boye esika na babengi ya Madou Jabir tellement ça c'est producteur na ya produire pour les ba concert rebelle ande non moi la maille ronçonne de la fin d'alinga en quoi na pesera de la part et après et voilà après ndoule ne la rosonga lisusu apona tumba omona après ndoule na rosonga apona tumba bo piketo banda mbangu awa to yabo na Liverpool lepe petit frère ya Marie-Paul oh Marie-Paul très fâché au Saranate il fallait ça la pourrier il y a ça pour bato ba combattre yé pas ça la kata projet on a té et ça lepe ya koloba nini awa lepe lelo to akotumba nani akotumba Marie-Paul to akotumba ba vienne ba jibe mpena ba wera son lelo to beta lisolo merci beaucoup na batutu boss de boss Pablo Kini dispatchante le seul et l'unique qui déclara o akangi yangola wana balobi ateka diamata somba diamate aza frappé RT au gouvernement ngolais sali confiance aux 100 conteneurs na yo 50 conteneurs 20 conteneurs on a posé déclarer makasi contacter Pablo Kini dispatchante merci pour la soutien non merci na sénateur ya Nzambe balobi sénateur ya Nzambe tout va changer pourquoi pas fonder pipi de l'homme merci pour le soutien na bino naza ko la boss Amédée mabe inga boss Amédée Mukuse Atalo babi patron ya Flat Hotel balle de match au bon avenue Mayulu numéro 67 bis la commune ya Bumbu kaka na Mayulu wana la croisement sosa maison za wana Africa Sosola maison bilokos ya oba matériel ya construction boya wana na maison Africa Sosola merci beaucoup côté ya matete na moni bango pharmacie Kimbangu toujours ya Mukuse Atalo balobi Amédée Mukuse Atalo naza kolela bona mabe gérer masolo ka noza ko gérer merci na batutu tangu Liverpool naza kokota kabino tout bo s'abonner Miguel Nenga leader italien pièce contre pièce au latito vérifié au latito vérifié leader Nenga toza bongona lepe Liverpool leki propre ya mota ya vous Marie-Paul la Chichabeles o lo toza na e faut tumbaka lombo la muselanga en vex wana tout bazala ko lamuka bougelenga en vex wana faut tumbaka lombo mokonza en vex yo yebi le ombo mokonza Autriche la robosa na hote toza bongona lepe Liverpool oyo tokotumbana e bonne santé. Oui, santé kitoko, on a gloire à Jésus-Christ. Zambado Sala, on est là. Malgré tout au Belaki, mais maintenant, très ça va, comme Batazo Mon. Voilà, santé. C'est téléspectateurs, tout y a Tumba. Ouais. Bah, abonnez-nous au sauté à Tumba, oh, ça confiance. Il y a Tumba TV, oh, bah, ça confiance. Na Zach Le Mwamba, idéologiste. Ouais. Ouais. Jour J-1. Concert le 30 juin, on peut Moukolobako, c'est la Roma Kambouté. Jour J-1. Lobby jeudi 30 juin. Wenge 4x4, Narata Stade de Martyr. Est-ce que Simba? Batasan idée là bango événement là bango faut boire que la bango fleur. Ce que événement ça bien, mambo ça bien. Comment on va fleur? Donc Wenge et ça tout un 4x4 il y a biso bandal. La village na biso. Babima la bandal parce que ma bandal biso to bimbe na bandal mambo. Donc ça ndengwana. Wenge ça la succès jour du mois. Ah ça le pembana bata foutu la bien mikili ba ye batu ba. Donc ça mambo la bango. Donc Simba toujours soutenir yango tant que musique congolaise. Oh boy yango eza mutama mabe. Toujours soutenir yango. On a bêta et ça la plein musique et mata et que liboso c'est pour la musique congolaise, la gloire de la musique congolaise. N'est UNESCO de matériel patrimoine pardon.
Vous comprenez? Donc voilà. Donc patrimoine immatériel. Donc rumba congolaise est content. Et c'est un autre. Bah wenge va tomber la bendele. Et la wenge tout. Et ça l'a bien en boca. Mais si vous l'autre thème la tige boy. Pour la wenge. Parce que tu as pas bana wenge. Mais quand n'engwana. Mais si vous avez bana wenge. L'idée d'abord. Yako zuka ko sangisa. Bah wenge parce que bah sangani pour la réconciliation après 25 ans. Il y a dissociation à bango. Et ça qui non bah ko sangana. Mais comme si il y a une partie seulement kaka. On ne va sangani. Ok, quand on parle de wenge. On voit directement Baïmé Bouanga, on voit des Zingzong, on voit des Marie-Paul à Tchichabelez, on voit des Rikoko Boulambemba, et tout est consort et les autres. Mais pourquoi quand il y a réconciliation, il y a certaines têtes. Le roi Cop Moro, il y a un cop à Jibé, Cop à Jibaye, à Tchamadou Jabi, Wana, Bengi de la Finda, moi Kanyaka tellement les Ngambongo. Allez, et ceux qui ont bango Wana. Si on a minimum, nous sommes pas participants, bah tu peux pas pierre na bona wenge po wenge ça la wenge Wana. Bah ça c'est pourquoi. Bana ya te ko panza batu na lobela boena ni mawote te o eza tumba ya to ko zo lobela oui tumba mais faut na tumba pe eza pe logique nza boma solome gomo te ka tumba mba moka po ya nzambe non masumu le katindi batu bayoka te abe aleke kuta Abraham aba ma comprendre ka yesu wana basololi adame abina ko bomanga solome gomo elora mabe elora bien kuna te ah ta mona mutu moko abi mutate na l'église n'a pas pour l'autre. Donc là l'équipe était pour le côté la roi Pelé Mamou. Non. Roi c'est roi, Liverpool c'est Liverpool. Wera c'est Wera, JB c'est JB, Blaise c'est Blaise Boula. Tata Mobi tata Bout. Mais il y a la musique congolaise. Comme il se doit et comme ça va. Voilà. Donc awa Koboulé te kutu kenan. Ba wenge ba to sangala rebelete. Beli ça explique une histoire vraie to yebi. Histoire fait ce que déjà expliqué bien sûr mon ça c'est voilà Blaise à lobby voilà bien dans stade wenge et banda na masolo ya wenge mundele ko bimsa mundele teke sud africain mo retourna wenge bandi wa biso que wenge banda tant que wa que wenge bandi na mulolo mais c'est ça l'histoire ce que to luko bana to boya na mais pour le lo mulolo wana ezala ke wenge bandi na mulolo mais il y avait une basma là dedans ouais ça là que non pour pas ça la mulolo wana bima yo tanga people ba betala wenge est-ce que tangi don Piero Maradona ce que bo tangi te point ba Maradona ana bo tanga mo te point nani zela nani la dance montana allez comme la wenge la dance comme moi là Spirikas. La laisse pas la wenge. Mais il fallait le comprendre. Ils en a récite total. Il y a des internautes qui nous suivent. Ça bateau babusu bolanda. L'équipe c'est un peu maïlé. Toi qui ne moi malembe, mais tout ça tumba. Na moi sagesse pas intelligence moko. Quand Bolipo sala et là il y a réconciliation. Quand vous parlez de wenge ça munene. Et ça quand était JB Wera, Adolphe Dominguez, Tata et plutôt to Mamasela to nanité. Quand on parle de wenge bolobi que non pour la récite et loko wana tout ça la posa unité tout la posa ya cohésion moko musique ba leki oyo bilo bolaki sanzela to ba jibe ba laki sanzela ba mona par exemple moi assis que ba kulutu ka kabwana ba salaka bo ba ça mais quand même ba ko sangana po il fallait ça la bien ya ko sangisa batu nyonso tout ba bengi wenge tout to bo benga wenge tout mututu a se retrouver na ko na so que ça budget mo ko bima wana attends ne fils que 1000 attends moi 500 attends moi 100 pamba mutazo tient la poche avec to sangani pona bomoko to zongisa unité ya wenge oye banda ya lisolo wana ya mulolo oui c'est bien beau ça premier album à wenge et ça mais dis-moi et ça là qui peut bateau peut participer peut battre hier na bango na katelo il fallait peut basa na katelo ko wana et après bo robenga bana na bino o bo bimisa la ba wenga ko jibe pe na oboya ne makamba bana ya za na bana te et tout bana za ba soraya ba daida mais bano musicalement oyo ba bimisi bo bengi pe bango bo inviter bango tellement ba comment peut ba patron ba responsable na ba groupe na bango quand même moi eloko mo so eza wana pour na bango et ko ça eloko mo be ko za fête ko za total parce que stade wana ko za inondé et ko sanga même beaucoup de batu place bizali place ko zanga batu vous comprenez c'est pour vous dire qu'il fallait ça eloko mo bongo mais lelo ba salika moi ko mo boye ya ko zoka wera jibe a ko bango mi bale wana et sili wana pourquoi question na otuni et ça toi moulaye ça la question moko ya maël ba tu vas raisonner sur ça voilà na autre on peut intelligemment ouais Fati a signé contrat na Kagame mboka ateki mboka Fati bombi mboka
Fati asali boye lelo Fati sikoyo atelemeli Kagame masolo ezongi kitoko te Fati akende yango na négociation Fati boye mboka eza na guerre tolingi mitumba te Fati mais finalement bato ya mokili balingaka nini yango nayebisi yo papa so bato asali idée na bango tokomaka bato idée na biso te so bato asali idée na bango yo opesaka conseil boka flair soki mwe lingala facile lelo par exemple mosusu 10e anniversaire lingala facile par exemple l'autre comme ça 13e et 14e anniversaire ya lingala facile est-ce que ça est obligatoire kaka faut belger mandaza et ça est obligatoire non so ça ça déjà voilà mambo ça et ça lango wenge bango to sala pierre babakisa pierre ya danger mais so wenga lobinera ekeno ase makamune wana est-ce que yozo mona te que pratique lobby c'est bon mais ça nango makampa kolanda te po pesa ngo kindo ki en play bato ko so bunda batani na bango réunification ba lobby certaines personnes kaka réunification il fallait à tout le monde nanga ale makaba bi Marie-Paul a tourné sa biso donc ba lobby bango vérité na biwan Marie-Paul a tourné sa biso donc bala qui c'est que tu écarter son Marie-Paul wapi côté to malatu débat c'est quoi à quoi bon il y a unification ce qui il y a réunification à quoi bon mais quand il y a réconciliation à quoi bon ça dit bolobi que Marie-Paul il y a makamuna bango surtout comprendre te je ne disconne pas il y a makamuna bango bien sûr mais Marie-Paul a participé na wengo na 4 pour le lot que nous ça la Paris ce que wane komi omi ko intoxiquer bato non ko intoxiquer tout est wana yoka so muto babi ke azalaki mais bato babi ke te ye abundisa biso atoto ebati na bundisa biso ngana nini makaba na biwana abundisa biso et d'ailleurs emanze moko prince ebi ke roi beta 3 champs live après live ya mulolo ba ebeta kine bouger na mikili après roi mba 3 champs nzemo moko live zonga na nini na casquette na kine bouger mais il y a lobby qui était aimba kanze moko boya est-ce que nga mon avis selon ngai nga ka so na place moko boye déjà ekmo lumba solo na mona da so na ye wana esimbite mo frère des efforts na nga so nga za nga bongo na benga na moni ke edo simba lango te soit na tuni kolo yeso ebisinga ke kokeno te so ekmo lumba na moni ke ekmo lumbe baby mais kolo so ebisinga kende ana oya pona bike nzamba ebisinga tana kisoni ye mo atombo mais so na moni ke baboyi so nga mena kisani ne pas na ngata tika ndenge ta ekende nzamba osu point barre maintenant si mo comme ça ngote comme polémique balobi bien que baba ni bakamla bango na kala ibuni wala ngina ite na kala ibuni waza la gite mais bongo manda chata da ki comment ba repêcher manda ça va répéter na kala ibuni ya la zimsa yo mais est-ce qu'on va repêcher manda comment yo don ngo bimisango ndienga mo kotela wera na kotela jibe exactement parce que bandimi ya monta ya vous baza de si peut très fâché pour tout la bango yoka la voix du peuple c'est la voix de Dieu c'est faux. C'est la voix de Dieu qui est la voix du peuple. La personne nous a dit que 1 million de yoka binote dans le salobi. Nga ku tsona Seigneur so lobi. Ata bo sangani 150 milliards zéro. Pourquoi le mukila bi ke le pété maka wana. Papa nga bezaka beka ba Bible parce na linga maka Bible linga manzambe. Yango ne kanisa. Bato lobi ke to sel na biso boye pour na boye. O apesi diversion na, o apesi diversion na, o apesi réponse na, o apesi question na, o poser question na, o apesi réponse. Siko nani ngala ke débattre na muto ko ba mama ndengwana. Pour moi to bobunda. Pour moi to ko na niveau moko inutile. Donc il faut éviter au benda na. Yango na lobi. Bandi miaro appelé. C'est ça ba bi ke zandoule. Ba to longa wenge, to panzaka wenge tout le monde doit partir. Mambo salamara. Point pas. Mais so wengo le sangani babi ke yo panzaka biso tout doit partir yo sala biso boye mais yo tozi na biso yote et bongo ko makambuke plaka busoba te wana makamutuzu papa to leki 20 ans to sala balate lelo fendi lelo fenel fendi hier to mata 3e primaire 2e primaire yango ba examen yango bazo continuer 3e primaire ya to ya ka susu te to boyi ba désordre wenga beta wengel para sangala ki abeta ki ala bamanda babeta ki bango ya tout tika ko so biloko yo et comme on dirait ba problème ata comme problème
ba problème a wenge le ka ba bitumbe bima suko na suka la yango batazinga bomoko pardon donc pour vous dire que petit sacle ba côté la mututé mais événement wenge to soutenir wenge c'est ça l'esprit est bien voilà oh zongo faux c'est lui oh zongo bien ngana soutenir musique congolaise wenge 4x4 tout terrain to bima wana c'est wenge c'est bon point bas maintenant ce que quand Alain Makaba a lobby que non moi tu va bundisa bango maintenant ce que bo tenir quantité na bitumba bo tenir quantité na bitumba oyo wera na jibe ba kotisa même ba conflit na ba famille ba kabola même ba ba divisa ba tu ba camarade ba bunda ba mabale panzana ba finga na même na banzembo tala chakwate tala makaku nenga tseta ka tsa ko na bota mutu akolonga te kote kuna boye bazongisi susu boye ko finga na pene komi no mutu to ayibike no batu ba bundi pona batu boye bango na dans un clin d'œil basangani kaka po roi soka bundisa bango yango ba koboya ko benga roi po abundisa bango tango boye basalaki El Paris est-ce que ça a un sens tango eza yango wana to ale makaba da mission na mutu na ye nimda lobby moi aussi j'étais surpris de voir ça à la télé émission à B1 dans la vandi na monia balabende boye ngaba dimanche atali kande batu nyonso to yoki est-ce que biso to benga makaba ou bien batu benga makaba mais c'est makaba qui l'a dit abike ngai na roi pelé to benga la souvent c'est na habite so ya qui sur la poto là ouais bana ko benga la bango mais ya lobi nengo wala yango na so ngila kaka donc ils avaient idée la bango bazui so pas bazui ba idée la contre roi ngabe na ina nga ouais tete ngwana ngate ngala chrétien ngai batebi ke liver azara logique bato yebi monde entier yo yebi donc ngala ina ngona kumisi musique congolaise dans l'année nous devons savoir que te boya velo motu kumisa tabulay a vie na bina banu on c'est quoi pour musique tabulay beta musique lo mabeta et ça va mbeza ka kumba congolaise danser tu connais place moko boy net lelo fiesta ça sur succès ba musique toi fiesta batanza musique wana elala musique albana to bani bizango demba mtemene suko yolo suko boyaki suko demba on bani non c'est la musique congolaise c'est gloire à notre musique ezala JB ezala Wera ezala Marie-Paul ezala Blaise Boula ezala Tata Mobich c'est la musique congolaise papa to kana ba fête msumbu tani adieu ninana un jour tu me verras adieu. Vous avez plein de fêtes, ah ouais, frère, ça, mais non, mais n'a pas fait pé, n'a pas carte. Eh bien, kuna yogi mangana nini? Dans 48 heures, ni est-ce que ça m'a moukulu, m'a kamba nini tout ça, nous le yogi bata sepeli. Moi on a pas la moi elle m'a moni bonini, comment on dit? Loko Paul ngami musique ya Gims na daju Fendi, mais dikat. Antangi nanga. Et ça makamusu ça ma yo boye ngo bombango. Soka tembe loka ya falo nini chérie manja nenge ne dese au moins moi na temi ah papa tu as ça siko nga vanye siko la bani ah papa eza vague nenge yaki to bunda ba bandalo no nini ba lelo ba tu ba comme ba responsable ba popolo meyonga ba itili ba na poto ba patudi guerre biso ba bimu lopwe entre biso no bango na makamba wenge mais to tiko ka bala ba dadi bulate ba pitu ki fa ba guerre à danger mais to tiko ka bala banda ngole pitu il faut tozalela ba pied badadi bamboma ba viens les blés masela aussi masa na biso nani ba Gustave ele mambo bebele kala ngome tozalela ba pied yango to solola ka to kutana mambo bele ba mele zo ngate ke mambo lelo ba to yoka ba weke monite peut-être makambo ze bele au moins on mutsu za penza nzamba bi ndengi ya cheloko peut-être roi sali 16 ans à nous asseoir album l'aime tout ça peut actualité l'aime tout ça peut événement pour le mongombe so bima c'est ça ba bi fonctionner ba deuxième troisième édition peut-être on va yoka mais quand on a talon édition que il y a un jour ba wemba disque bango nyoso wenge nyoso ba otabo ba voir mais là rien à dire aujourd'hui le loba tuba loba keno réunification ngo to ko sanga la réconciliation ngo parce que ça na réconciliation te yala jibena wera paquet mo bimi wana kopa JB aye apesi de la part ba benga te que no ba sangisi wenge parce que quand on parle de wenge ensemble tout entier au monde bango mettons Marie-Paul Bazate
ba aimé bwanga o bazo lela peke non ba yi bato pe fallait bazala mais bazate ba isoler bango c'est pour vous dire que non et la kisika moi un numéro entre bango to swati eza cop moko ya mutu mo mais ba benga yango réconciliation te parce que c'était réconciliation on allait voir des mois taïa vous mariez pour la Tchabelles on allait voir et tout consort maintenant lelo bazate vous voyez maintenant est-ce que le Congo simba pena complètement ndenge bato ba kanisa to ndenge bato ba zelango oya tu na question siko oya zo lo ba siko to ba siko zana ya petit sac Kazaka mon voilà ya popo na ngala ko longa c'est la démocratie République démocratique du Congo donc to moni na kata mboka ya Fati mboka ya Facha botamani ya na Kasai était na ezaki na kata kombe peuple un peuple mutu moko atelemeli Facha yo 2023 yo raté ko soate Facha bibo ki pete bo tout monta simba ça na donc c'est ça la démocratie ceux qui présentent ça c'est démocratie si ko biso to ça problème nini yo ya ola c'est où on a simbité to biga Zak excuse Zak lobaki ngai lepe Liverpool éternel na lobby ngana sonné Wenge to sonné événement les musique congolaise nga biso milibanda papa nga bakanga biso na jobu to zoya boye to uti Bruma to ya bakanga biso ba bichilwa loi na 4 to zaki suki 5 à 6 personnes à Dakar Sud-Africain déjà ça mon 6 personnes mi ba c'est minduki c'est bon to sala kube bo ke sala ku mbila na biso kanga biso to Bruma to uti Bruma observatory to kota Belleville do Tiovi bego ngai singa ça veut dire musicien singa bitu ba bisenga l'anglais te mais c'est bange wana mabulu babite ya auto ya l'anglais siko mais singa Wenge Sud-Africain bambi aya to tika cheko abi Wenge ya mutali boso batera na wera Wenge wera zone alinga la sentiment ranking tamba na wera papa yo so kangiyo Marquez tout donc là qui visa l'anglaise. Où est la zone ya my president. Où est la zone ya non après on la rappelé bon non. Où est la zone ya Wengel Paris Maripol. Ya la reconnaître. Tengijibe. Et ça fier la musique congolaise. Où est les mal on a fait la boy on a arrêté. Écoute, n'a pas expliqué what anglais. Anglais bela makasi matin. Français ne me ça va. C'est là en France, on a bête à foutre ce que non, oui, c'est Wenge, mais nous venons de Wengel Paris, de Maripol, oui, là, c'est comment, Luki, Yanina Bola qui vieux que ça là, la bête à l'hôpital, Baboya, vieux que c'est ma bête, on a bika qui a passé la shit, il soit bien, vieux que ça bike, n'est pas un chaos, bah ça bango, tant que président le Moutima Baokota, parce que c'est grand star Emene King, la star africaine, il est du Congo. Non. Allons nous voir sur Google. Ça, Bamona biographie Yamala Campé. Le VKS. Attends, le balai banca. Et à son âme. Disque, Banzinzi, Bawilo Mondo, il a fait des Zénith, il a fait de l'Olympia, il a fait Taboulay, Mindele, Bamoula, fait que ça va dans l'hôpital respect. Musique congolaise, et c'est ça pour le micro là. Mais fait que ça bête Zénith, on n'a pas polémique. Ouais, ben tu vas la bête Zénith. Il faut bien que ça va bête. Mais c'est Mundela oui maman là. Yo comme aussi comme des Mundela mon plein sali à mon. Donc toujours la Paris à musique. Oui. Et ça il faut roi et péré azala. Mais ce que ça bituma la bango entre bango ya bana Wenge nde bandaka ba yebanaka o leba o li par la coin. Banda na bisango. Oh mola biso Abdula mola ya ngokuna ndiko ba o nyoso koto kuna koto matiti kolonga sinkin kuna bisengo makelele. Ce que c'est là qui ce que le moko yaki ke ba kata na kana mtu lipa. Na nemwa faux. Parce que quand tu vas à la raba, il y a des amis. Nous avons la ranking, la mouquet, si la coalition, à ta bonne sola, et comme tu n'es pas là, et comme maman n'est pas. T'as mieux un zamba, et puis,
ngana ko kotama mwana te ngana expliquer ya rankine uti boye bato abunda te to soni wenge mais sala mabe be sali mabe ba zui ati chate fallait ça là po ba komi dele ba 56 ans ba 55 ans a jango yango bato ba se aussi ba sala réconciliation ba sala ba attente ba so kana ba so sama ma bien a jango yango to so boyo ko 60 65 ans o ke to ko ba 50 ans ka ba yo kana ba classe ayiko bo ya wenge lokola bango bapesi idée na bango ke tobandi na biso na pata Kalebu ntika bango mais la raison viendra eloko nga na expliquer yango wana mpona toluka so atuble te parce que biso toza na nsima sikoyo tosali bongo baleki susu oyo kutukutu babandi oyo kutu sikoyo bango mponga aza petit mais 5 frères à moi abengenga live bon natanga te bebele te mpo mobulu nga alinga biloko te tanga na yo ya tumba oui tobeta masolo nanani te voilà te meloba na eza pour te comme photo bedi solo muto la yo le bien boy là so muto pa live tout solo nous calme on a live on pesenga des gens ndenge mabete saka ka liso to ba ka inbox donc ngala peut-être bima ya net inbox ça no beto muto ngwa ay singa non il fallait roisa 2000 à maison mais à l'époque on n'attendait pas commoder pour beaucoup luka boy ba noté mais ngam na babi mage non il fallait roisa là ba viol ne ba sala fa benda roi pour même ça va roi mais faute ya docteur Zing faute ya aimé boanga batika na bango roi bunda ye moko ya moni roi ça toujours en plein roi va jouer des points là ça zo roi va compter Zing ça bon papa vous tu vas jouer quoi tout est dans son soit bien bah Zing avec la Paris. Merci beaucoup. Merci d'avoir tout bonjour na biso vous comprenez que tous abon na Liverpool l'épée. Merci na boss de boss Yannick Nia Rombox, l'homme qui détient le drapeau de Cape Town. Yannick Nia, boss de boss, moi Nzambe. Merci. Boss de boss Yannick Nia, pourquoi pas Trezeguet Moussala. Hein, Trezeguet Moussala le demi-midi, merci pour tout. Et je confirme avec force Mohamed Moleka. Hein, Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Hein, Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Papa Elisabeth Moseka, là où repose le cœur de Charity, Moleka la carte à Souda Fouana, merci. Encore une fois de plus, na Didi Yamba, patron et agence Easy Solution. Agence Yé, Kolongola Biso na Bakoué, côté Marocel, Koson na la sécurité, merci beaucoup Didi Yamba. Pourquoi pas JP Kabeya Wetu, JP Kabeya Wetu, je présente mes sincères condoléances. Oh, tu peux perdre Serre Nayo, vraiment Toza de Ker Nayo, Naebi Kena Aline Le Boga. On a pour toi assister, vraiment merci à tout. Au besoin de soutenir Bisso, merci. Ingénieur fiscal à la Kala Wetu. Babi superviseur ya Chenimed. Ingénieur fils, merci pour nous soutenir moteur Batamana si. Merci à l'ingénieur Guilhem Moukassa Baguilhem. Le futur candidat président de la République en 2023. DG à Société Immobilière Foncière et Numérique ici fait un sigle. Merci pour votre soutien, merci à James Mapia. Balobi James Mapia, le nouveau marraine, vous avez coaché toujours ma solo, vous avez retiré pour la Touma TV officielle et qu'on est toujours le bosso. Tous les bon on a l'épée, tous les continuer pour te clôturer naïe. Mais les lots totés comme on a. Le lot totés comme on a sorti médiatique, il y a Jibem Piana, na plateau ya Bosolo TV et pas confrère Israël Moutombo. Jibé Abimisi, mécontentement, Abimisi moi qui me fiance, moi qui me thème à Moroboye, vis-à-vis à renier même 5e génération au Lelo. Il y a le Bikazana Banate, Banana Ye, et ça va Soraya, Daïda, Junior, Brame et consort. Banana musique, la raté. Lelo, comme on a propos, il y a Jibem Piana, na télévision. Il y a nier 5e génération exaté. Il y a l'artiste Michel Lelo. Pour le Bakosa génération, Morona Wawe, Rana Bajibé. Président qui minera polémique. Qui m'a polémique c'est il est depuis Kalabaneka toujours humble et puis à côté ça motopamba oyeba ke guerre na biso na wenge guerre wana zaiki Jibela Marie Paul moni Jiba oleka désolé couloir désolé keba bana ils sont adorables ndé Jiba ko comprendre kolo balanga minyo yango saliki ba Marie Paul wenga la bana zuna wera tama kako teta obani bloko wana yango monsieur wa mona moya muku ya kombona le kona pe mana so ba bina bango mukula ne ya bana te yonanga na ba to bike azala bana e za maramba étoile surtout le ba o tout ba
ba nani qui encore ba Mignon Abraham ba Nono Fuji ba Gino Caporé Equalizer ba Shaingenga Ibuba to ba bango nyonso to na basala ba chance te ba na étoile te surtout na Yesu ntakela ba nzambe quand il parle que ça facteur ya chance na facteur ya et ceux qui ni to ba bango basala na chance te po ba koya na mais souva sali nini afuli bino bobeti ba cha bo sali tout problème ya non ce roi les la vérité mari pour afulanga yem sa mission mari pour la télémi pour misanga mission là afula la Liverpool grand chanteur petit la deuxième et quoi que ça mais bien bien rendre nous venir Liverpool il faut yo Liverpool grand chanteur oyemi bon neti o que ça c'est vitenga et pas et pas Nana Boduka na catalogue na kota wana ba image ya libato mona wana ba statue ba coupe toza na tindela ki omoni kutu chamwa isango omuna papa na rythme ok jazz kujana bato abini maboko bete ba sepeli papa étoile yo ko di misem so el para ko yasa ba se bele ba sa bon te ba misem bele el para bi tina ba poto ti place bazali o sa so le jobu na Tanzanie yo so ba misem ko to yemba el pari ou ba bete ba tande ba nimie zéro mais là maman ça ça ma oh papa on a les roi bien si étoile ben les roi to ebele donc pour expliquer que chacun pour soi mais Dieu est là pour nous bénir nous avons fait ça nous ndenge na ye de la forêt zangenge na ye ano ebisa bana na ye mingi asali bango ndenge sala wana za maison mère elle pari pesa ndenge nango obi ke roi pa aboka bango kuta l'époque batumisu bango bango lelo ah ouais aboka ko litaka ah les gars ça mi sebwe et ça makambu mon frère nga sali yebele vision la force na ngai wengel pari na poto bonne histoire de mon frère na bunia wati makambu toi ti chaye Dieu ya mbinga et si la même mu le mission wa fulanga papa exact est-ce que mission nini wera fula bimisi bila fuli ferre a fuli héritier a fuli JDT Moulopa a fuli Didier Lacoste et mission nini to ba fo leader même on a TV a fula ne ngono fula mi tika je yoza grand prêtre na ba ko grand prêtre parce que on a idéologie fait ça donc tika je na bisayo héritier avec un boko papa après ngai mu côté héritier Lacoste na héritier ba koti na stade ngai BCBG mati to kutani na BCBG boye ba fe na ngale pele bazoya tutu kalu jinga na zoya Nicolas Mutu bien zambala suki bele na stade asaka il a dit papa ti o je vo sala héritier kota na iso to mati live batombolinga oui bata héritier la côté héritier mena fula bon kay de afori ba faire ba fula wona mta fula bon mais si bebe nga fula ba tutu mais pas jibe moi la mort ta misa mutu oh ça fierté BCBG et c'est la compte cœur ya bolobaki namonaki mon frère Abraham abimise lo connaît musique ça bien ngamo kuna na commentaire na kupa imiko na bisi mon frère promotion tellement bien en tout cas live na za pena mba moko na promo voilà ce que beti d'argent ni sili hein ce que ba Robinho wana Robinho ce que Robinho yebsanga mari Robinho voilà où est la foule là afula bango ba embanze mo bango 3 na fabrica ça bien suki kumba mo ka ya ngona ke suki mo lobi ye bango te ke babino me asala ka vocal mo ne bandi mais tala 6 babino basala nga pa basala yebe vision asala ka na ma chantal vocal mo mais papa ezane nga muta to mo de la vision na ye mais masala nga teka na rappelo ye mo ko bosana ye masala nga teka bina danza ke na makina mikili teka bet na maison même teka na masura maison mebo était ba discover teka ah papa eza makamba fula ya mutu na mutu musa moni ke tenga ke na bulo musa moni ke nga tiki na komna politicien musa moni ke tena komna nga chauffeur eza ndenge masole salama yo comparer te ke ona te mais là ce que lelo ya koloba ke no 5e génération ezate bango babimi bango moko basali 4e génération ça dit ba oh tout babimi bimi ezake no ba uti pa na biso mutu moko ta misali ke no na abimi de nulle part ayemi na okesa mutu ta bima lo ba ke 5e génération ça comment fait-il on se comparer lelo aujourd'hui ba fali ba héritier ba propre grâce ba lo ba ke ba génération na JB Piana est-ce que lelo so ya lobby na TV to JB Piana collègue na to génération moko allez ba vrai papa chéri ba lo ba wana za manquement toté
Au moins, il y a une génération par rapport à l'âge. Génération par rapport à siècle de l'époque. Génération par rapport par rapport à temps. Le temps, on les a encore à l'époque. Donc, on a une génération. Mais peut-être l'âge soit différent. Génération, normalement, on fait partie dans 4e génération. 4e génération comment? Parce que génération 4 Jibé Bawera Basali ou Basali. Biso nyonso to bino sur la 4e génération. Parce que toza mitolu, toza ba singa ba vieux ba to betina bango ba wenge. To yemi na bango. Beza on quand même eloko. Maintenant siko génération ba âge na biso. Omoni génération ba âge na biso quand à partir ba ya bon par exemple la groupe ça maximum on a pesi à partir quand aujourd'hui dit 74 ou 75 si dans 79 presque toi biso tout ba âge ba on a fiki ka wana 80 donc bon la beni plus à 80 to ça biso nyo so ba âge wana ba ko to biso nyo so to banika de 74 si dans 79 toi so ba ta génération 7 notre outil wana no muntu bimini o kasa ba vieux ne mon pays to salabo et ça on bon c'est ça président Jibasali allusion par rapport il y a nini mais génération 5 ezali et ça ba jeune ba bimi chez ba vieux na bango ba osa makam mais so il y a beau génération 5 wana alobi génération 5 nino ba génération 5 ezo sala oyo biso to salité parce que Israël mutomba zanga ba sous question retourna nga lo bakeno et là ba génération 5 oyo ba sali oyo salité ba Bill Clinton oyo alobaki baleka oki bambisa mine babimi ça c'est la 5e génération a outi pas ya ranson apporter pas implice et pas ya ranson le peut salier abimi ake obeta na CAN 2012 Gabon 2012 asali nzembo ya hymne national ya CAN ya Gabon 2012 oyo jibe au salate fali pupa auti ko sala fali pupa auti dernièrement wa cab na CAN 2022 na Cameroun wa a beti na stade oyo yo nano salate na 5e génération pas yalobi kena ba oni ni 5e génération sali o biso to salite yango na expliquer pour Israël muto mazanga ba sous question luka ko zongi sena ba na ba bloko na ba est-ce que yesa beti na stade lokwa neti batu ba yepela ouverture ya CAN ayo ko prester devant plus de 6 et combien de millions de personnes o ba yepela zo tellement monde entier est-ce que jibe ça sala yango bon azokangela œuvre siki na la communauté congolaise œuvre te asili longo disque d'or moroté ata trophée moroté ya keno ezo la keno ba peso pona ba œuvre sala na Congo et siki na la communauté congolaise Zagre Mamba o changa o linga o changa conflit entre président Jibé na ma génération au monde otaki ba Bill otani Makitos Mutulanga na la roba na boya Bill te na komisa souve eza rappelé na lo biango na koli ko balobo ya souvete na le kumisa Bill na ni basali ezaperel nga mono na telemia na ne salama la 4e génération le kina ye orchestre kena poto ya ki orchestre msoso il est à zone nga pe na danger tena nga bien nga pe na danger na bani ko beta musique sans album oka bantembo avie Joya nini ngo yama bandi basepe batu l'hiver atilelo zakla mikili l'hiver pour la kozala et ma solo et disque de mais on peut ça pour makamususu mais to mni ko contre ba phase wana te génération la plus exemple ya mukula solo bela vient de souffler lobi par rapport ya batu ba intégrer ba groupe na bango to mona mususu ba longwa bango bazongi ne pour wenge je ko bien en jazzoni ya ba 5e génération bazongi ne sou wenge oh netinga mo nazai na ngabo mais nazonga sur el Paris toke kikwiti toke kozonga sikoza génération na voilà et ça nango kala na beza mo ba époque ba siècle ba mais ba to abinyo sona tout Alexis Motema be po abimisa mwana moko to sa fierté yango boyi 5e génération il faut pas boya ba souvenir mon frère abio ngo to boyi c'est non eza ba to ba la biso ya la bite ya bi batwana ya la ne batwana faut pas boya souvenir papa papa le to tika papa eza ko boya souvenir eza que non par rapport ya yemoko que non agangeli œuvre mais œuvre pese ba trophée moko te ya libanda lelo na bien au satira wenge elle moto ko boya ngote wenge na ba wenge tout ensemble
wenge tout ensemble ya eloko nini biso to beta wenge beta papa to tika ko eloko ni to beta auto prouver que JB Wera au le ba succès JB Wera mari poto temina tige Bill wenge lié Ferre wenge lié Liverpool yango yemo so sanga kero zeno ko talo bible pour yo wenge ezo lianga wenge to lia ba je nyonso eza bata viva wenge lié bango eza bata Victor bango to ngamba wenge bon siko expliquer ngoni pour moi nana longoli JB Wera Marie Paul tata Mobiti Blaise na longoli bango papa na salamate génération ebima wenge bato abeti donc plus ou moins to changoka 30 à 35 ans. Maintenant, le lot qui n'est pas été pas. Maintenant, qui fait la fierté? Il y a musique à Congo, Libanda, Goleka Fali, Poupa, Nabana Wenge. Quand tu parles de Wenge, il a fait ça, Wenge a fait ça, Wenge a fait ça. Mais aujourd'hui, Nana a battu un commandement de Lelo. Alors, pour sa musique à Congo, Libanda, Goleka Fali, Poupa, il n'est pas Wenge. Fali, c'est quartier latin. Maintenant, aujourd'hui, qui fait la fierté? Il y a que Wenge, oh, ça lit toute une génération au Zoloba. Il y a que non, moko ya ba Wenge, to mwana ya moko ya Wenge, azo percer pena tse pena ba bar likolo comme Fali Poupa. Bon, namoni Zak Mamba. O lukanga kako. Kao moni kao. Te. Ozi kao. Te. O lukanga tomoka. Ozi kao siko. Te za kao te. Mais siko répondez. Na le bika se. Na répondre o lukanga tomboka ya jeté. Tomboka. Tumba oza tumba tumba. Yeba na tumba te. Les tumbis de Tumba ça. Yeba ngoke. Basa ola muka. Ikapa leka na TV baloba ke je suis number 1 oyo na mamani na beta. Bisko bila beta ka. Est-ce bila le wa ndemo eza selo mudi. Bo sa bina me wa mabeza. Eza ngoyet ngitanga kama ni batala na mamwa. Kala bakota sente la. Nga nazana ba documentaire nazana ba kamboyo na mona papa tika. Na ko beta mo bloka boye soko beta ngo ekota mobulu. Tala na zo vérité tika ba je na beta la vie caisse na municipal na beta municipal de fanga. Banda le ba nga wengel paringa moko. Maman c'est une guerre de Santa, la guerre de Mila, la Gestapo, papa, municipal plaît, bato moi live. Bato moi live. Non, moi, je vais ça ma live. Et là, il y a un petit sac. Et les qui? Mais, et ça, je ne sais pas comment je vais faire à Tika la scène de mon boulot. Net, par exemple, autant la communauté. Bato belle, les gars, ou mais à côté de vous, mais avec vivre mon signe. Ake na Victor Wesini ake Zaiko Wesini mais ya la wenge par exemple on peut aller dire mais tu sais qu'on répondre ngai té c'est la communauté Bijana azaka animateur na BCBC 4x4 mais na BCBC mobulu voir mobulu ko kana agent té a ko na kalujité a bo kana wan mais tango alongwa kina Zaiko Zaiko madanje pembe na cocaïne vena nga banda aboua qui peut bouger dans la maison que parce que on va en génération muta utu wenyere mais na Zaiko ko madanje ce que génération té souvent le bien par rapport ya ko éviter les gamba bana mama bana eza mamula bango ko ba pete que fallait tout ça la fierté bravo du cap rien à voir di badiata mutonga kati kulumadia badiatos ouais Edmond était papi Kalombo voilà mutonga kati natango batongani le maître des maîtres B52 force là la blague qui tombe gâté Yamalo Yamalo mon ami depuis ndal ti balitonge ti bakave ti a se trouvé pas du cap pour utiliser tout bana bandal B52 donc la ko bona nga falité soka lobi à propos na etali yé makambo sala mais pour la musique congolaise fallait un peu sa fierté c'est bon la bitcha wa bato kendango mais que tout trophée et ça mobulu pour congolais pour nous voter mita mabe mais ça ngo danger mais quand même ils ont représenté Congo RDC et ça bien mais qui a dit que esuka wana suki wana te batombola ba pawemba batombola caisse ba vie volo batombola bango leti makasi mate banane mais roi Pelé batombola ya dégâts échanger ni ouais là quoi on a sima maison mais il y a dégâts elengati jango ouais là ko sala ya deux fois te ouais là ba tombolier et ça mais est-ce que et bon qui roi
ube bomaki mukulu ube bomaki ebomaki tata ube bomaki terrain wenge ezalika bongo donc fallait aussi la fierté président sur son fait bongo président Chiba son ne pona yeba na ratima le premier Chiba da Chiba to papa na ndenga beto son tela yo sama munde yo Chiba mo papa to tika Chiba mikita yo ko yela wenge to mo ba tout facile souverain papa to kumza te quand muta sala époque muta ba événement na ni makubo ya Moukou la balusi Chris Kos. Merci beaucoup. Merci de représenter la souka. Et à traiter la mission de l'EP. Merci beaucoup. Na faire Manissa. Faire Manissa Nzambe. Nzambe Banzambe. Mokonzalio faire Manissa. Motema Batuanika Boronina. Moi si Nzambe depuis Luanda. Babinika Boronina. Na moni pe badoya bandal. Voilà qu'a fait Papi Moulala. Papi Moulala Moulex. Poto toujours. Donc à la ministère toujours. La mère Bazaïba. Papi Moulala. Merci beaucoup. Sans oublier Popolo Omeonga. Moi quelques dédicaces pour ton cabo Anabiso. Dédicace on a fait la Missa Chombo parce que na longana lunette parce que Missa Zaclé batata la ngo venait belé. Il faut la fan de ça mon frère s'il vous plaît chité. Donc en attendant ça Lukatika yango fan de ça déjà Kelingo. C'est on a wolé là. Et on obite en attendant Lukano calmement tika fan de ça bongo Kelingo là. Motema Patrick Amisi Kelingo là motema Patrick Amisi. La carte à Montréal, on a vraiment merci pour notre soutien à Bino. Kelingo là vraiment merci encore une fois de plus. Bino vous êtes éparpillé, vous la Moussa Montréal, on a Mobimba. Merci la Vianel Mbumba élégantismo. Je confirme avec Fox dit. Élégantismo la robot ça la tête Chine Young Lutondo. Des fois t'es pas la Kingabo Grand Monde. Des fois t'es Kitoko. Élégantismo pas la Kingabo Grand Monde. Merci na batu tout la confiance. Merci vraiment pour continuer toujours qu'on s'abonner massivement pour prêter main forte dans Tumba TV officiel. Tant yoza rotala kende na gauche na yo s'abonner directement et resala bien yango ne repère sa force pour tout ça le meilleur de plus na éviter to ma pratiquement na suka moi quelques dit liana autre na liatige na Tumba nazo pesa mbote na père Tito Mawaya mbote ya tona grand prêtre marocain 17 étoiles wana grand prêtre motema Nenette Banzuzi di na kat na Bobini Irene Banzuzi yo ebi na Irlande Big Boss Emile Bondeko Boss Blanchard Moussi Boss Blanchard Moussi Azoya Full Boss Seigneur Ebiataki Boss Popolo Meonga Gigi Swag Dubaï Cordon Pichu Moussi Architecte Kofi Kiwenge Archevêque Dadi Fagwa Noble Président Zaza Kikela Mbolo Kombe Franka Iboula Premier Pilvier Président Timbantete Ambila Président Eric Mila Président Azor Kamba Raf Kandolo Balabala mon ami administrateur dit le fonctionnaire à l'État Nabosalité Willy Kossi chef de guerre Dédé Forme Apostolos Pumbos Tyson Likombe mon ami Prophète Joe Dibois Kokoba Frankie Kerok Juna Wanduka Grand Esprit dans la fin ça dit Abedi Mikolo Hollande Spire petit frère petite sœur propre Fanny Chidibi honorable maman Frida Mouchi logino le katia nakata state of America le meilleur tourné na bosanité joli kusala na state maître Wazlele Kumisa Nzambe maître Junior Boka Ikola ouais mbote ya trop la bango tout sans oublier Youssef Kawaya Demolition. Merci beaucoup. Merci beaucoup Liverpool Lepe. Merci la Batutu, merci. Merci la révérend. Révérend Doré Godozé. Grand frère propre révérend Doré Godozé. Église Kimbangli c'est pas la papa Eskakatou. Vous allez roter le révérend Doré Godozé. Nasa Olelo Mabe. Richiki Soloke le commissaire Isango. Et pas le révérend Doré Godozé. Grand frère Abaleki, merci la Batutu, merci na Efa Tumbaka Lombo mon compte avec, merci na Lombo mon compte Autriche, la robot Sanaté, mon sponsor officiel Papa Charles Blaise Mafuta, le Vandou de Rennes, Pire Fatih Beto Moukantombolo, Pire Petit Denguez, pourquoi pas, Papa Clément Kassambe, Balobi chef à protocole, il y a un Denguez, la Rata Congo Brazzaville, Papa Clément Kassambe, Doudou Yayou, DG Maya Service, Doudou Yayou, DG Maya Service, merci, on a soutien la Bino. Pratiquement la souka. Président Zéphiré Nyangi. Président Zéphiré Nyangi. Merci beaucoup. Derrière la caméra, c'était
Fiston Boko, caméraman de guerre. Côté en réalisation, Maël Sadiki, Montréal. Merci vraiment aux Anna, au fouet, au moulin. Merci à Batutu, au Bodas, toujours qu'on soutenir. Merci à mon fils et Prince Mbouy Mwamba. Merci à Héritier Kabea. Kabea Mwamba, mon fils. Merci beaucoup à Bénédicte Anounga, la préférée du maréchal. Portez-vous bien, c'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa.